Ngatande bobi o passer na bali mwana muke. Selo bango. Surtout abatu ba loba. Okoti peka likambo mbala. Soki eza bolingo na bango. Tika. Mine. Ya. Yo kana nunga. Masa kwa sana bala orgueil. Nazo ba mikule na tan mas setan. Na yo. Na lingi ye poza congolais. Bala so beta très bien. Nazo ina comportement na e. Ta na bakani nyo. Ma bala ne zakate. Aza bon joueur, mais aza meilleur joueur te. 2024 tozo matango ngomba. Or ngomba na charge ça ka danger. Ngomba faut contrôler moteur, contrôler ba pine na charge. Charge avie ça na makanisi. Bomba nani ozo peso kilo. Na pekisi oui. Mais na biso ke ba mama na biso ba kena mabala ba beta maselo ke ba kendaka mabele na tolo ezate. Toi ba mama mingi na kendaka mabala sa mabele na tolo na bota bino bandaka kala. Otala yana bino liboso na mama ba komi agi moko. C'est que maman boteke na ba 14 ans. So ya baninga na mona na jije na nini. So que papa na lingi na mama yangani. So bo pekisi bo bwa ke so mobala jeune fille garçon aventurier. E ko bebse le fille bo bimelanga papa pamba. Vrai Congolais ko ndima te Congo comme l'état oyo. Vrai Congolais faut le battre. Ni ba remettre pema ba ninga kemba. Baba ninga. Ata soko la ti propre. Faut que na fête pour kuta batu balati moi bien pour conquérir sa makasi. Balobi ba kangaye to moni ba mama batela. So ba kanga mingi la plupart bana basi. O ba moni ba koli ba tuli ba bi comment mwana mukia kenda va biso ba yo kanga te. Eloko lo beti nese kisi. Mais na biso polele. Deux places na terrain ba fouter deux salaires. Mbemba. Anda joueur entraîneur. Ko nda zo saka ba joueur na terrain zo ba kanga yaka. Kuna teto kei ikamkia bita ta minute ke entraîneur na biso aloba lokote tala ba entraîneur ba ninga match entraîneur ba ninga match banda ti suka zo tala ba wa Sénégal oya biso muke biga kimi mabolongo ondira kimi mbangu mingi libulu OK là wa so tiki boyo mbongo coupe nde ba pesa ba joueur yango presi Congo pan mais bango ba kota na tongo na to komi butute bangindi chance ni nozopesa nazopesa leopard chance ke baya na coupe mais coupe on peut que toko sepela po sangwa Congo kende na Afrique mombalo kumu mais biso toko zasu na manka po pas problème yani ngoko ba pesa ba jouer na ngoko ba kozwa susu toko tika Congo libulu OK une équipe ko sala test na poso yeli so koti terrain so ko ki charge ngate match banda ona ko kote na robeta mabe oh nyo sandimi posa zo sana Congo sala rona mi ko sala ko na ministre makamutali biji batela bobo misa. Bonjour na bandeko tout bozolanda biso à travers le monde, c'est toujours moi votre humble serviteur Jerry Cometox 207 de la presse. Kokoba Warrior, Papa Kuluta Famille Libota et surtout comme tout beau pesanga na préféré discipline. Merci beaucoup Nabino tout beau sepelara na Jerry Cometox. Merci beaucoup na émission Nabino autre Sabino chaque fois que l'ikamba vérité photo le baka vérité. Merci beaucoup na chaîne Nabino Vision Plus Télévision. Là je vois directement la patronne Abela Dinganga. Moi c'est Yamwindu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Tout Jerry Cometox. Je crois bien 2024 est au côté. Na préféré l'élo na émission l'élo na Mbelabino Pasteur John. Oyo to solanaye par rapport à ma iso les canaux internet. Et puis moi mouké parce que malgré mboka ngo mais to lobela pe moi mboka moi mouké par rapport à côté 2024 boye et puis na makamso sur les canaux internet. Oyo ça la lem sous soni na communauté na biso. Mais batu ba mona ngoka normal et surtout na balanga nzembo même na batu théâtre lelo to éviter théâtre kala o biso totala ya ba mwana nsusu ezaki na ba concert mais lelo mbaso ekoti poison ekoti koina ne koti et puis en passant peut-être kolobela mingi pe lilo liwa o munene ko libiso ya Chaka Congo chaque fois ezo sala nga pasi via keka kabu. Donc merci beaucoup Nateka et je crois bien ça déjà Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Bonne année. Hein? Kitoko, merci vraiment. Donc, qui m'est zali? Qui m'a nangé zala depuis na yamuki. Vous comprenez? Qui m'a depuis na yamuki. En tout cas, au côté 2024, s'il faut parler,
mpona nanu d'abord Congo okoloba liloba nini mpo baméthode mpe ya sika ezali ya ona nopesi te peut-être na émission nanga na 2024 te mpona bachallenger problème eza boye tozongelaka eloko moko chaque jour omonaka te meme bilamba seri mo tokomi na pantalon akanga derrière mo ekomi sopane tokomi na lere ezobana su te nyonso ekomi permis soki otali bilamba lelo tozobetela tole euta déjà kala torepetaka eloko moko yango bana bayinaka eloko ya sika na mokili eza te problème eza ndeke 2024 eza kaka lokwa bane nyonso yo na nga nde tochange badonné ya vie mpo makambo emarché mutu na mutu achangeaka méthode ya vie na ye selo engagement aza nango match ya bapoule oyo soki opoli bokobandela na match ya osi bopoli olongo eza différent landanga bien tokomi na age oyo soki opoli olongwe calcul na ofe koma différent na calcul ya mwana 15 ans ya 20 ans biso na bango bato me kana différent na nango soki okomi na ba 25 à 30 omende okoma apte ya vie nasala nini je te dis devant Dieu tokabelaka masumaka na bafamille na bakartier na bawapi yo moko kozala base ya lisuma na yo koseli bato tika boye ndeko nazo banopoleli engagement na nga moto akosolela nga nga te koleka nga papa abotanga linginga mpo na mwana na ye me makambo nga nazolinga ebani ya papa te papa abotinga aozangaka mwana me makambo nakomi nango libanda nakomi na engagement nga mpe fona bima prêtre kuna fona bima prêtre fona zana musala nasalaka papa apesa nga valeur soki nazwaka papa nalela papa apesi nga nake bima prêtre kuna siko ntina na nga nini wana raison mokolo papa kozala te kuna na bimaka prêtre sa mosala nakobima zoba yango moni katela yo corne lingaka ntango bazoleso na ndako fo baka papa asalaka nini po alesanga koma boye eloko esengi biso bakongolais ndeko nazwebisa yo donc 2024 basalela 2024 eza yo moko tombokela yo changer badonné yo moko tombokela yo changer badonné mafuta ekangami po echauffame fe kota moto komisa yo moto po mafuta nzoto échauffé nazo bano provoleli mon frère 2024 nde yango bato bakanti 2024 eza esengo 2024 tozomata ngomba or ngomba na charge ezaka danger ngomba fo mata fo contrôler moteur contrôler bapine na charge ya vie eza na makanisi obomba nani azopesa kilo te en tout cas ofongolinga mpenza okomprendre afani yango na seki nde moni calcul yango oyo 2024 contrôler bande okozala na raison okufeli wana ebele bakoti mabele na raison mokili elingaki bango me bango moko balumi longolisi avant ndeko nazoba no clair ngai yango nazalaka na devise numéro 1 kati na nga nakotisaka infiltre te nayina ngai ningali nyonso ezala libanda na nga nga moko na kati natika na nga moko nga ata nalingi mwasi okozala na kati ya motema me ndambo okokota nyonso te mama naza nosi tika boye frère nazoba no clair yokanga o sagesse o bato minene babomba banuna soko olingi onuna na vie ennemi numéro 1 bolingo azalaka na munduki abimaka te makotaka na motema aliaka nzoto ozala mobola to riso bolingo polelo na fo poudre obima manka okozala na mbongo ebele mekote bolingo kwei na perte ondire balo etoboki na match ya mobimba yaomoni nga na boye eloko oyo ya solo nyonso ezalaka libanda na nga meme mwana na boti okozala na kolingo atake mwana mokozalaka libanda makanisi na nga sika boye ndeko nazoba mwana na yo moko pasta naza noir sur blanc mais boye tala boye papa nini oke bapapa ebele bakufelaka bana na bango yokanga okokufela mwana na place nini danger eye mpo mwana akangami na komata na bikisa yo soki danger ngeleki makasi eza ya makoi na koka te na kotala na mosika wela okende na kozwa mwasi na kobakisa mwana soki ngai nake baleki na yo bakovivre ndenge nini papa akufi bakoliela wapi koyaka na boboto azoba te mokili esala makambo etika bango babolole bakosela lisuma bolingi boboto tala même kolo mokili azana yenda alinga biso koleka nyonso mais azana boboto nyonso asalelaka partout te kote mosu atalaka yimita asala yango matiki nano na nsima récupéré bana yo polele kolo mokili aya mwana nzambe o mokili na bango aya lokola mopaya nyokwama bato oyakela banyokola epasi yesu alela ati aloba nzambe soki te longolanga likambo oyo pourquoi alelaka me mokili na bango or nyonso soki alobika afo esimba ce qui fait foyeba et ana makambo ça faut mériter faut kuta na difficulté engagement vie et yaka na passe soko leki na bakwata kokoma miri sabate ya yo nete sona balokuta problème ezaka na vie baninga bamonela yo bamono pamba kanda wana akopesa vie na raison koliko travailler makasi o confondre bango na mafinga
korépondaka mafinga na mafinga to bima zoba zalaka bazo finga fandanye bima zoba kota ntoto na mouvement na soko tambo ko situka ba ko teya masao loba ba ko maso ba moni ba ko soni to finga me courage tale si et simbi challenger ah pas au fongo linga réponse à challenger zaka na copie mutambongo achaka asonela ka bolingo te soko ke mususu asani akoya mutambongo asani na bolingo te soko mani mutambongo alandi bolingo pena mwaja alandi seki mtasimbele nzungu ya kisi aza clair mutambongo asonela bolingo te mutambongo asonela bolingo te mutambongo azaka na souci te ye nyonso asekaka mwasi akosilika buki tv azoseka botika ya buka kandeki ekita menga moboya so simbika radio nakozwa information wapi fozwa likofi fozwa likofi bukelinga radio information ozomona basi différence eza yango nazebisa yo et puis mutambongo abotolaka mwasi ata mwasi alingi ete akendaka na mbongo pa maabo kilo mama nena papa bozwa 5000 ya ngolo tamba ko job mbongo ade sac ya fufu mbongo ya voiture mbongo ya ndako mama kende libala o matoki tabaka kotikela ta na butu ato boy mama mwasi na yo yeyo mais pia kera maloba sukali ata bolinga na mwasi fa balingi te libale ko kufa po maloba zaka ya sukali yo ndio sa mwasi no maloba malama bango ba za résultat to bota yo oye nani na nini ebonga mwana ke libala sali troma so na ndaka mema ata mama $5 yango bolamba fufu mutapesi papa ndio la te tigala kuna mgole ko simba to komona po dia ba signe ezo simba mais yo bando linga mwana batu kaka masolo okendaka fete babokilo ni kado me batako na place lokumu komela masango damo melina na supu babokilo bazononga ka mobile ninyo bandeko mama baso no polele bataloka la liste basala so batese boeti ape batindi mwana mukie mwana tanga koyeba ndo simbo na makolo bata soko bimisa 500 pesa bo balo bakiazaka na susi ko pesa mazanga lokola moni mwana apesi yo pe même moni mwana ko simbise na maboko asimba nzela ke tende tamba kotala mobala mando ipenda zapia ke mama libana zo umero cheki toko buzoba zonga awa mama na olobela yo na ebisio atuka ba challenger vena ifo ba fongwa ma nazala makambo akoyoka nga oyoka ndimanga tobima mabeli kola kozanga nyonso zala mozangi me mokeleli te tous les deux kapona ongoza mozangi to mokeleli to ongoza mokeleli to mozangi nga to na renverser na mibale na pona moko nazaka mozangi me mokeleli te oui naza mozangi yokanga na bana na côté ni moko pona nandikali mozangi naza mozangi po nazanga makokyo bato bakopesa nga rezo ya bonga mais naza mokeleli te po na dépendaka na bato te tina komaka tongo na mokyo nazoke bima pambe bombaka nga mais naza mozangi mais mokeleli te nakelelaka te po nazwaka mais nazoka ya mokie oyo nga moko paka raison mais selo bomona yango te bomona nga zoba mais comment na dépendaka na bino te nazokoma tongo naza nde mozangi mais mokeleli te passe au fait on comprend nga très bien eza fasi na mutu te nde yango siko bofingelanga nini nakabelanga na nani okabela nini na mibombaka nga moko wapi na nga salite futaka nga mais naza na makoki lokwa bilamba sika na kokoka te place lokumu na kokoka te likamba bapota voyage na kokoka te mais soko moninga nazalaka soko bozokota mwasi na ngai na nini nabimaka ntongo nelake badi pesa pe mutu te charge na pesa pe mutu charge te banda na sofa na bango so ba yema fufu na ngonga mutu ya baliaka so to na ngana na transport pe ba bokyo na bango na simisa TV na zola bango 4 bouteilles ba mela 4 jours kwa garantie ta mulai na ba te na zaka wana botika batuko te baso fogoli dala ofogoli ba challenger na zawa makambo na pete yango moninga na sabino te kokota na makambo te bolingwa mutu te Dieu pardon, je peux te conseiller qui que vous soyez, bolingwa batuta na miss. Ezala ya nanga propre leki nanga. Betenga ata ye nango pa nanga na kobata mama solo bolingwa baka kote bo bandaki na salaki te. Yo moko motema na otala ti na niveau ko monela. Soki esimbe boyitika. Okoya ko pekisa leki na libala na kutu njoko bolingwa motema ezaka taka. Opese conseil tike mobali wana. Tanga oyoka na litutu andimi me tanga okende ko bolingo ezaka litutu esili bolingo ezongi tanga okende ndako moza fufu ezate mutaboya ko mobali na ngai ye yo moko yaka na plainte na pese conseil na meminda ngambo o bebi ngambo likola conseil ya conseil linga na kota na bona rater tous les deux côtés
donc c'est que bazuzi ya nzela batika kokata nalobi na yo nga ata naza nani nakokataka bolingo bolingo eza kote motema na esuki salela nakoyaka te ke lokola namoni beboya nga ata nde bobi opasela na bali mwana moke selo bango surtout ya bato baoloba okoti mpe kalika mongo mbala soki eza bolingo na bango tika mine yaya yokana nunga napekisi oui mais nayebi soki bamama na biso bakenda mabala babeta masolo ke bakendaka mabele na tolo eza te to bamama mingi nakendaka mabala asa mabele na tolo nabota bino bandaka kala otala ya na bino liboso na mama bakomi agi moko soki mama boteke na ba 14 ans so ya baninga na mona na juge na nini soki papa na lingi na mama yangani so bopekisi bobweke so mobala jeune fille ya garçon aventurier eko bebisa levi bobimelanga papa pamba. C'est que tu vas condamner pasteur Kassi. Je naza témoin. Na condamné ni pasteur Kassi na PCP raison T. Tigalaka netre. Bima arbitre ta linge équipe abimsango na munoko te. Arbitre tiraka na sengo équipe na motema mais na munoko zo siffle malamu. Bima ka arbitre. Mais ba tu vas le biba kangaye to moni ba maman ba te. So ba kanga mingi la plupart bana basi. O ba moni ba koli ba tuli ba bi comment mwana mukia kenda va biso ba yo kanga te. Mais na biso polele baso bamingi boye ba jeune fille comment biso bayana to vendre to tuli eleki akende mbangu bino botuli mpo mabe bosala mingi koti bino basingana kingo mobala valinga yo nazolo bana yo bafille ebele baza kitoko bakozwaka mabala malonga te likolo buso bana bango ngaso nazaki mwasi bakobala nga mbangu pokote na kola na mobulu na kolinga kofanda wana te potrasa mabe eza kaka mabe na bango asala mobulu na mibali bakenda kanti makamne sila oyebana na quartier na bapesa na kambote bakipako te me bayibe lokwa TV comment muto mona te soko mona na TV sifa mukolo komona ko bunga ye te e bongo to kano na quartier buzo bo sala to yebi nyonso mobali to ko ya mukolo ko sa te na ko benga na pemeno lingo linga fifi tala tango yoka makambo échanger yoko le bani eza mfutema comment na famille na biso libale ya kate c'est batata masi bakanga biso quartier salela mobulo zaka wane beso pesa mibali information mais babala yo ezate. Ah, pas ça. Ou bien solo. C'est théorie originale. Soko zaka mobu na matete yindi kende yolo. Ah, change milieu. Ndeko kende ata province. Ndimoko mamuta ba Congo. Pour mobulo sana kisasa na ba Congo ba koyeba te. Soko ta muta ba kyokala beta ikara. Tunana no fa na commune nini kota ko loba ko kenda ka te pa ko tuliso pa pamba. Kenda ko taba masa sika mibali nyoso ko zo sala ko lobima banga te. Ato bota mwana moko wanga na zo sucha muke lata alleluia mata. Quand bolinga mobale ko mate ko beteli sola mwana soka linga ko linga bino nyoso eza kuru moko beti biloko kuru moko sala frena beba ndilo zo kuta liboso kuru wale kaji kuru pando pesa information kwa onyo ma dudu embila pa jon ko somba te zo le sabatudia ya areta mbile ko tulobini na mole liboso na wenze ils sont fongo libenda donc batu ba condamner pasteur Kassi ba liba na lobi na yo boy na pesi raison te na condamner ye te chaque mutu na volonté ezana ba jeune mfi au moins na 17 ans mazana posa bolingo ba sima yo zo juge na mutu na ndenge na ye donc azana libre ya tozana mo la démocratie vive ndenge zo kanisa nazo bano polele ngana kotika la champion ko jijaka te nazo bango clair to la peteza et azakande réparateur de l'autre côté ata bord nezo tambola te jama ko so kiza kubeba abaka tena to tapesi mtu to cha passer nani foza la kaboy passer so comme na parti pe so za passer so za ni vite avoir vite ça na boko faut comprendre te o ba vite ba moni faut c'est ça ma belle ibela et pourquoi pas so là fait la chose solo quand même funda c'est que on va détecter on est aussi na munoko ya est-ce que tu as eu un match à qualification à Bissona nalingi ye po aza congolais bala azobeta très bien nazoi na comportement na ye ta na bakani nyonso bala nezaka te aza bon joueur mais aza meilleur joueur te aza komikomisa meilleur na place aza bon azolinga kofa fantaisie tala penalty abetaki ya suka
tala kimi alongoti Maroc kwani azoli kaka mo meilleur baninga ba penalty ko pese ba bis est-ce que yebi penalty ko leka bango loko to considérera yo beta ya mona ngote na pile Maroc mobimba na loku mwana nga compliqué na ndenge na tala BBC ila ba livre ba je na ndenge eloko sala masoko tala ila compliqué bali to seka poto leki erreur masoko ça fatal be équipe lokola ba Égypte so basi ba raté botika tante mutu toto za futa fo beta fo contrôler o ezali kamba lokumu na ngate lokuma pe ya pe te lokutalo côté o lokuma pays pourquoi l'équipe soit fait penalty fa na constater tala keshi que ça veut dire penalty battu so garder ma ya Égypte ça guerrérité garder kutu na garder na biso na masok na ko rater penalty gardien po aibi bangwana te comment garder penalty to ko les joueurs qui se fait ba congolais baza borgeye joueur on est pété na ka so ko tala dara la sekena mais so tena ba coup frère faut que la busa na ba makam ya za défense la atebi ko beta faut que coach peut me donner ça coach d'abord ya Congo yebi ko coacher te nous t'avons mis de quart de na TV na lo ba clair comme ma Congo yetem na miko ba joueur ba mama miko mutu na zomona kwa so la rôle à deux places na terrain ba fouter deux salaires mbemba la joueur entraîneur ko nda zo tsaka joueur na terrain zo nga kanga yaka ila kuna teto kei ikamka bite ta minute ke entraîneur na biso aloba loko te tala ba entraîneur ba ninga match nganga entraîneur ba ninga match banda tisuka zo tala ba wa Sénégal ko ya biso muke muke ali ngazimi mabolongo ondira kimi mbangu mingi muke adongani basi wa carrière ya okanga akocha déjà akocha wapi akocha même pour quart de finale ya bozana ba ventire belé na vie tomoni RDC za pimo bozana lisuma ya koloka mutu tu soko akomi na Congo ba pesi mbongo akoma kaka contre Congo na mbongo ba pesi wana ko ba na ministère ya sport na ba monyo soko moko biso to ba zo ba poto moni biso tozo kumisa ne sengwa pembe tozela ko tozo mi ba na mbongo to l'état pesa ba faire na mindele ba nyoko biso na ba libane ba yeke ba nyoko la biso na mbongo pasi to sana puita to liaka mabe to ndimi to somba vareza le par me Congo so nyoko biso to ke ko Congo so kutu couper ye to lia mbongo bongo coupe ngo pesa ke ye ba ko bimisa 50 millions ko sa 2 millions o wana ko ya ba bimbo Congo ba ko somba bandako donc biso ba population ok na wenzebwe libulu ok là on so tiki boy o mbongo coupe nde ba pesa ka ba joueur yango presi Congo pan mais bango ba kota na tongo na to komi butute bangindi chance ni nzo pesa na pesa le pas chance que ba ya na coupe mais coupe bango pesa ke to ko sepela po sangwa Congo kende na Afrique mombalo kumu mais biso to ko sasu na maka po ba problème yani ngoko ba ko pesa ba joueur na bango ba ko joa susu to ko tika Congo libulu obi ko beta bamboli ala belo makambo eza pembe ba profiter na eloko mongo bongo ba kosa trop mapula ba mona bambia ba pena kebe bana bona moni matena baluki na so na bia yo moko tala nana ju kali kambwana na tuna ju kali kambwana so yo o lobby ba osala ya to tika ba ventir tant ba na bale so ko ken équipe ko sala test sala test na poste oyeli so koti terrain so ko ki charge ngate match banda ona ko kote na ko beta mabe o nyo sandimi poste zo sana Congo sala rona mi ko sala ko na ministre makamtali ni ba tela bobo misa koma pona batala ni bo ni ba ba sala ko so kufa bino ko mbongo et c'est ba ministère baza ibele na ngate poste équipe comme équipe zo foutre le salaire et belé makam na lo baso boyo kinga bo comprendre ya tomoni mboko na linga suku fanda waki nazoba no polele yo kanga pardon mon frère nazoba no par amour omoni eza eloko ki mabete eloko lingi zo mwana ndenge zo beba na misu na yo vrai congolais ko ndima te Congo comme l'état oyo vrai congolais fa lo batele ni ba rameto pema ba ni ba ata soko lati propre faut que na fête pour kuta batu balati moi bien pour conquérir ça makasi papa na fête moi renye kuto koma na soni pour na ata kitoko bango mama mabe Congo balingi bango batika na bongo to lela ya nazo fungola yo o eza mboka moko na yebite ba responsable ya Congo elekela banga
nazo bano clair même balo tokeyo et yana ba coach malonga ba koya na coupe na Congo mais ba boy ko pesa mwana mboka place ba ke pona mundele wana oyo azaki wana to komi lokwa ba complete ko to banga mindele depuis kala to banga kala oh to banga mindele depuis Lumumba kufa ba Congolais ba mindele ba boma Congolais te ba ber ba la tangambo tika depuis Lumumba ko na Gabon na ba ki ba Belge na Brazza ba Belge ministre na mboka na ye pour nous sa république ba yeba ki pa ba photo Lumumba yebana ti ba permettre ki ba kanga ba boma biso so ito boya ki ndelo Lumumba kufa te donc li Lumumba ezaka mindele te mindele ba soka accès à ko boma biso nde to boma Lumumba na so ba no clair ti to saka ba fete Lumumba to senga ngande ba pardon ndeko na lo bana yo lokola mona na kate botika ko chaka ba frère ebele me mambongo à l'état bo luka bana na ina bana kasi boya mbongo yango kota zeso mwana kasi na seki e toucher Lumumba na cimetière mwana PF efungwami te olobele ko moya mutuya olobele ko moya mutuya azo bela bino clair bozo ape Mobutu boya ne ao bo picole na Maroc aza congolais famille ezo compliqué famille ezo senga budget belé famille nani famille ya Mobutu basenga bijani super information basenga mbongo ani normalement asa yekala famille senga mbongo ani donc famille le bifo ba pesa bango droit na bango ndenge bazo mema ebembe droit ya nini ozwa obazana nwana bazo banda 32 sa balia mbongo ebele bilane kokati aya basundele kuna obaluki lisu passer aya boni boyeko ebembe zani sala ne basaki ya Lumumba na lobi na yo mais ekoya pe bongo te bongo koya ka ngulungulu il faut bien quand de lobi ba koya na peka lokola ya Lumumba po aza muto atala oyebi boyeba malamu ba totanda ngaso na yeba Zaire grâce à président Mobutu na koyeba pasi na RDC nga sera Mobutu bena ko pasi te Zaire na pasi na ebite to na zaki jeune garçon to kokola po na Zaire na mona ki nyonso ezana bangolais tu ezaki aw na sera Zaire na zaki à l'aise oke pa baningo so boya kolia po bakobeto pa na bino so kolia te bakolia ki wapi sera Zaire mais awa so ko okuti badia baninga ku to profiter bango ba so boya olia mozo sela ka tio dame so po so ki pamina matino damo bite na leki da pa ba mando ekuti mama na zo sepelo moni bango ba saka bien ke nande ko saka na ku kuna mama zo tinda yo ba tinda ko tinda donc ndokelo ngwana ngo ya wana mboko yo ngamo na zo seka ngane ko ba pasi na Congo dimanga RDC na ko mona ngo mingai et puis nebisa ka bino pe bokutaka teme bolongola kombo RDC tika boy kombo emema libabe kombo Congo elingi lipasa te tant to zaka na Zaire c'est zaka wawa tant to zaka Zaire ba kotela biso wapi Zaire zaka intouchable Zaire partout dans le monde ka bende les mains à pondu na drapeau à faire to Zimbabwe l'accent de la toleka dada Zaire zaka na respect partout côté ko kende mutu munene Zaire zaki courageux côté to ko saloma ke Zaire banda bozong sa Congo li passe à RDC na Congo ngambo Congo zonga fin avant Mobutu comme sango Zaire si ayeba Congo pourquoi Mobutu changer ngo Zaire atalaka seria RDC tanga ba Lumumba Congo désordre bakasa fubu ko kima ba Lumumba ko baluka bana ko kufa izaka RDC tant Mobutu atali ti makambo fait changer zonga sango Zaire banda to zala Zaire ti Mobutu alongo zonga RDC passe ezaka wapi ba ko télévision na nani Congo zaka na kilo kaka RDC ye de guerre bandi et c'est comme na danger tilelo et c'est banda ko poto moko li kwanza na ndenge koma mbaso a Congo ukanga e koma mbaso ko zobo misebele muko bo baka zongi Zaire bo kama ka guerre wo tika boy d'accord mais to gagner guerre pe na ba soldat na mindu bo zongi sa léopard koma ka simbe zonga léopard changer nani pona komo bo zongi sa Zaire na drapeau wana mabeza wapi ndeko naza noir c'est blanc mais yo ba mono ndio rejoindre Boketu nazo rejoindre Boketu te yo kanga na rejoindre Boketu te problème na ngai omoni IDPS abun yende père ya ba révolutionnaire numéro 1 mutabuni saka Mobutu tant ba partenaire c'est so banga ça IDPS biso to na parti IDPS rival ya un père ça IDPS to bimi biso c'est un père et ça ko be église union c'est utaka catholique nana ko ba catholique lelo to bimela kuna netinga baba tanga na catholique magati na comme frère côté nazo belo polele soko yo kinga ndiko na za noir sur blanc intérêt nanga na lingaka Congo ezwa kimia atanga na ko bonga teme Congo tika na kilo partout ko kenda tana peni ke bate mapona ko kima basa ba pesa peni na valeur pour bike kuna makameza mala
pour mboka nyonso bato tout babongaka te yebango même les États-Unis les Américains musu balelaka ti les États-Unis mboka mabe combien d'Américains bana kisa bazolukela mais biso tolula to kende ku kuna na lingaka Congo tika na kilo parce que bango bayebi te to na bano polele en tout cas pasteur John au PC pena au PC ba challenger pena c'est tout 2024 au Fongo libango to so na likam oyo lelo internet c'est comme tribunal. Est-ce que mais c'est Google dans ça qui internet et réseaux sociaux et ça qui tribunal lelo le tout le monde voilà tout cas on va bien pardon na cas tu te passe internet est comme tribunalité batu mingi bakomi ko s'exposer makamu na bango na batu na internet pas quand quoi ça bien et yana 3 cas et yana batu misusu mbongo ne peut bima zo créer makamu ya rando po bocha yeka ko cha ba via ali ambo mbongo mususu si je na kaka so na tumoli muto tant to finga na zuma kamna na internet na ko so ba vie lokola kongola lula mabe ndapuyaka nazo fungolo pete kongola lingaka malamu te sale mission malamu cha na TV ozana ba vite nazo bano clair cha makambo batu ko sela mutu likambo finga okotala maya mukete na kotala mana ba kotala so batali ba sepele ape ba kosi lokwa ba bima ba innocent ba kosi ko sa ba benga nini ba commentaire omona za mabebo tala ete tala fingi kingani ba ko mukolo kasko muto ya fingi ba comme sele likambo po pa chaka et puis ça rendre po bango batala nde ba congolais oya zo finga so bobo kotala akozana ba vite ya ko changer ko finga nange futite na cha message mususu ya omoni RDC à l'équipe même Satan na mabe tika boy pasteur John ya 2024 vraiment koza la congolais eza penza na bano makambo bondi manonga te mon frère na ba clair analyse nanga fana lo bana tibiaka na fanda na etibia Congo ndeko na yoka Congo depuis kala ndenge bank South Afrique Congo na yeko ebake bomenga Congo na mona kate na yoka kana mato ya bato balobaka ba yibi 20 millions bazwaki 100 millions likabanga ba sale bungi bao bazaka ba fautif pourquoi ba tika mo bazala lezi ti suka c'est fait o tika ka muninga c'est que yepe muyibi population to lata berto ya ba congolais lokwa ba paya to bima bana ba kasi po mwana kasi mwana noko na famille propre azaka na mote po ende ko fanda tala makamna bango to bima ba paya na mboka na biso propre bango lokwa ba meka ko tanga baso ba poste ba mona biso pamba or population azaka lokwa 0 na zongela ka 0 aza inutile mais so ba 0 100 plus 0 0 moins ça 0 na moins na fois na division za kaka 0 mais soko za 1 tina 9 ko chola 0 te 0 bima zoba bango na bango mais soko za chiffre saka na 0 okorate ba cop po 0 za kwa population avant makamune simba fo benga ba 0 ba na simba ba pesa chiffre na oki kilo sans ba 0 1 ko za na valeri te donc 0 biso 1 va za na valeur attaquer wapi fo benga 6-0 soka kia komi 1 million ba ko tika ya nginda soki ya zimbo ba 0 baza bazongi to kotaki bino boya kitango bosi ba poste to ya kuna botika liku kuna so pona ko rembourser biso tana lipa boka ka passe ya nini to bima ba 0 ba challenger bozoyoka donc ba 0 ayeko compagnie ka 1 to za ba 0 kwa bima 1 million biso na biso ba 0 cha biso na fois na moins 0 population za ka bolole na bolole to ko somba biso ko matade c'est tu vois biso ki l'état che bisité o ba cha biso midondo mais yo muto ja en tout cas na lobi na lembi Congo na niveau moko mo tala Congo lo ba nini na mukila kutute nga ngani te même yemo ko sata mutazaka na mabe akanga Congo were mo soka fanda tele makamba Congo mais miseki ekitaka pona nini sata kamwaka na nini na inabino mena modelo yo te sata zo kamwa no sata za innocent la makambo ya tozalia sata za innocent la makambo nazo bana ya suka asuki sa biso la 5 biso to koma la 8 otimbelige pays moko mawatro eswa kangai na biso fedete bakundi moko incompétent bebini ba osala te ogangela ba population kala to ba chef sera l'équipe ou eza ya ministre ou ya député ou ya ki ba soda ou ya la police ou ya ambulance lelo komaka jeep mo mona kata za yemoko botikere nzira OK wapi bakena pe na l'air prince ya polele te baleka l'air batu ba plein a dit le kumu na ya bureau na ngoti na balabala on so mekolo batini ba soda ba kango po le kumu ne mata pa boto la bino ba basi
bakonzi moko mentalité faible. En tout cas, Pasteur John azaki na ebela koloba mais toko continuer ba challenger. En tout cas, o ezaki ya lelo mateya yango yo. Bato bako retenir lelo nini lelo na émission lelo to yambi. Na lobaka nyonso. Wa yoki ayoki. Na lobaka makambo simple na yina boko c'est la nzambe na famille. O l'air moko conscience ça na to lobano a. Tout na l'air moko 2024 contrôler yo. Contrôler yo. Yo moko contrôler yo. Nazo ça dépense ni na okende wapi. Makambo susu comme ça nzoto na rigueur pour peso solution. Ko me makambo nzoto ko BBT, to na payer développer té. To za na mboko te ke so ozui lelo te le boko zo bien. A eza profiter tant vous les beti na sam vous la tambola. Bima na fièvre mo kende kote kone si et simba. Pays to za. So oza na mbonga mame ko matabisité. Yaka no malai malembe bachola yo me libuno na poke bimsali lipa. Qui au matin mon moto mati to mano mati mais au bebsi mon transport na poka banyongo ko futa te comment yaki na moto futi moto mais pona futa map pour futite or place ko lengela makasi côté ko bombo lobby kongola lingi mbonga ko sake sisa na bar côté ba yebi ete banyonga mapa de fanga na quartier kimi autant comme piaka banyongela ndiye tant bozo sana na batalo pango no so ba locataire zo bima yaya zo zoba congolais en tout cas wa go yokanga voilà ba changer mentalité ya comment banyama batanga te ba l'exception na mayeli. Ah, furumini nyomona mwana na bima kebetela ntinzi o papa bisa lesi biso te na lelo awa oyoka et alors jamais si fumi abomba bana bongo yo mtunza pesa mayeli 100 olela ni nini yo tato sapaka bien mwana zotamba dikosi loko ekauki mikuwa mokate mabunde kitiro kwa pourquoi via bon mwana mukatamba na kupa simbi loko shiro kwa poli komba kupa tombola deso mwana kate nzamba pambola frère. Merci beaucoup là c'était Pasteur John. Ouais, Zaki, biloko 2024 en tout cas, na Vision Plus Télévision, comment continuer à s'abonner et bon continuer à aimer ma vidéo, partager. Merci beaucoup na maman Bella Dinganga, la patronne. Merci beaucoup na maman Pasteur Titi la source. Na personne bamote belé. Merci beaucoup na ba Congolais nyonso. Bon qui Pasteur John, je crois bien to ko looker lisusu. Kaka na chaîne na Bino Vision Plus Télévision pour ba challenger il faut besoin mutu efongwama. Mi telemisa yo. Na sepela lilobala makasi. Migangela yo nga moko na migangela nga polo binangeza la malamu. Quant à moi vraiment merci beaucoup na TK Sperfi Maeso azaki derrière la caméra. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco. Na famille nanga na ba jika te mais na retrouva jika moko boye na musala oyo maman Mamicho wala souci papa provision sili kende western ozwa moko soma provision. Merci beaucoup maman Mamicho et puis merci beaucoup na disponibilité na yo Pasteur John. Voilà. Donc, à la prochaine occasion. Bye bye.